Triste nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle, triste réalité. Makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa, makambo ya moto, makambo ya matanga bandeko na ngaka ndenge toyebisaka bino tango matanga yaka eyebisaka nango mutu te keno lelo nakoya lobi kuna nazokende epai ya bakingandi te. Matange yaka na cadre nango na système lango la famille yango ka ndenge boyebi la famille lelo oyo toye lisusu la famille na sango moko ya pasi na sango moko ya mawa na sango moko ezosala pasi mingi na motema. C'est connu de tout le monde, bato ebele bayebi na kati ya ba comédien tozolala kaka tolamuki na matanga o comédien kingandi akufi o comédien kingandi akufi o comédien kingandi akufi. Bandeko nanga ezosalaka pasi ya makasi ezosalaka kaka pasi mingi na motema bandeko na ngai makambo ya matango oyo nzambe na bomoi ekosilaka mokolo nini ti mokolo nini tokoyaka kovanda penza tovandi ane mobimba. Je dis bien ane mobimba sa matanga na kati ya bacomédien bandeko na ngai. Jusqu'à quand la famille, jusqu'à quand bandeko, jusqu'à quand na kati ya bacomédien eza kaka bovanda boye o mutu kingandi akufi o mutu kingandi mataki o mutu kingandi ekitaki bandeko na nga na kati ya bacomédien eza kaka matanga na matanga matakita matanga na matanga matakita ezosala pasi na motema ezosala pasi mingi kaka ndenge ezalaka. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandinyo soyaka. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes. Kimobali salakate, pe ezamukie. Mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi. Ba mama ona ba problème ya mabota. Myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans. Mama okobota mwana, yoka bien. Dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te. Bulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Na bandi ebele ya batu bauti kolanda mwa publicité na biso oyo euti koleka bandeko na nga oyo makambo e concerné makambo ya santé. La famille ka ndenge na bandaki koyebisa bino lelo oyo toye na sango ya pasi lelo oyo toyeli bino sango ya mawa lelo oyo toyeli bino sango moko ya kosala pasi na motema bandeko na ngai. Avant na ya kokota na mozindo ekozala mwa malamu na ya nanu kosensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. Soki oyebi ke ezambala na yo ya liboso okoti na chaîne na biso tokosenga na yo osabone nanu massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi officiel a obando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Vous informer c'est toujours notre devoir la famille ebele abatuto yebi soki likambo ezali tokoya toujours na lombangu pona koya ko informer bino parce que toyebi ke y a de ces personnes oyo bazelaka toujours information ya Kisongi officiel baya kopesa bango information.
eza bongo yango biso pe totia yango devoir na mutu na biso ke non il faut tozala toujours et encore alerté na makambo oyo ezoleka na makambo oyo ezotambola surtout sur les réseaux sociaux po na koyaka koinformaka bino na ndenge moko ya malamu. Bandeko na nga soki oza mutu ya liboso okoti na chaîne na biso tokosenga na yo osabone massivement. Tango ozosabonaka bongo kobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois ke kisongi officiel au bandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. S'il vous plaît la famille bosale la biso faveur ya ko s'abonner ezalaka nango ofele. Ko s'abonner na chaîne na biso ezalaka te ke non ko s'abonner moko ya kofuta eza nango ya kofuta te eza ya ofele osabone na yo kaka na mbala moko na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Botiela biso ba j'aime la famille ba j'aime minde esalaka ke ba vidéo na biso etambolaka. Soki ozalaka na posa ozalaka na besoin chaîne na biso ekendaka liboso. En tout cas chaîne na j'aime na yo ekosala ke non chaîne na biso ekendaka liboso na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. Bandeko na nga lelo oyo na ye na sango ya pasi na ye na sango ya mawa concernant toujours ba comédien na biso bien que mbutu eza makasi entre ba comédien na biso mais ba sango pe ya matanga ezotika bango te. Basango pe ya matanga eza na bango kaka kilikili basango pe ya matanga eza na bango kaka matakita. Basango ya matanga ezali bandeko na nga ka ndenge boyebi yango bandeko na ngai toye ezo sala pasi kolala kolamuka na sango ya matanga kolala kolamuka na comédien moko auti kotika biso kaka na tongo ya lelo. Bandeko na nga comédien oyo auti kotika biso lelo eza Papa Kisita. Na bandi ebele ya bato toyebi papa wana ebele ya bato tosepelaka surtout na bandenge papa wana ajuaka. Lelo oto obeta lisolo Papa Kisita aza lisusu na biso te. Papa Kisita auti kotika biso na tongo ya lelo lundi le 12 mai. Nde Papa Kisita auti kotika biso. La famille ezosala pasi ya makasi. Soki bomoni nga na ye kosala émission kande na yebisaka bino babilo mosusu ezalaka toujours malamu toye tolobi babilo mosusu soki tomoni ke awa ya koloba kutu ezate eza kaka problème ya ko exécuter malamu to ya ko exécuter na koya penza na lombangu na ya ko exécuter ezo sala pasi penza ya makasi na lobaka ngo la famille to solola na kati ya ba comédien tozolala kaka bolali bolamuki matanga bolali bolamuki ya sika bolali bolamuki matanga mais na kibobango moko c'est comme si ba o comprendre la situation wana te. Na kibobango moko ba comédien c'est comme si la famille ba o comprendre kana bango situation te. Bango bazomona kaka o la vie continue. La vie est normale. Lelo lobi bomona des comédiens ba sur les réseaux sociaux ba komi ko fingama. Des comédiens ba omona ba sur les réseaux sociaux oya lobi boye oya sali boye. Mais de l'autre côté, il y a de ces comédiens oyo bazo kokufaka chaque jour la famille. Mais ba comédien na biso c'est comme si makambo wana bazo mona kana bango te. Côté ya ba comédien na biso c'est comme si makambo wana bazo mona na bango te, ba omona na bango kaka vie normale. Soki bakoya ko sabolana na ba réseaux sociaux bazo ya ko sabolana. Ane oyo soki totali nombre ya ba comédien oyo bakufi bandeko nanga ezo sala pasi. Tozana ba mama bolingo oyo ba utaki kotika biso. Tozana ba papa Richard o ba utaki kotika biso ka ane oyo la famille. Mais wana nyonso ezo te ata ba comédien na biso te ezo vandisa bango ata bisika moko te ke non ba vanda ba yokanaka. Mais na kati ya ba comédien omona okoya koyoka ka buzoba na buzoba ona oyo basali boyo tala kama makambo mama étoile lelo ndenge ezo tambola sur les réseaux sociaux la famille. Mais ba comédien entre bango na bango bazo comprendre kana bango te. Ba comédien entre bango na bango bazoyeba te ke no munguna asi akoteli biso tozala keba totelema na ba prière tolongwa na ba distraction bango wana nyonso bazo comprendre te to utaki kokunda awa Pepito oya bandai ko jouer epa ya Bobo Manuka abela ki kutata ko bela malonga te Pepito ayaki kokufa to yaki kokunda awa papa na biso Richard Nkoko oyo pe atika ki biso ka boye tolali tolamuki kaka matanga mbala moko eye
mais wana nyonso ezoteyaka bandeko na biso ya bacomédien te, wana nyonso ezolamusaka bandeko na biso ya bacomédien te. De leur côté bamoni kaka la vie continue, c'est ça la vie, moto akoki kokufa, c'est tout à fait normal. Baoyeba te ke non ndenge eza boye munguna asi akoti na ka na bango bazokomprenaka te. La famille ezosalaka pasi. Vanité de vanité kande na yebisaka bino, tout est vanité. Na se ya moi toza baleki nzela, na se ya moi oyo la famille tozalaka na biso bapaya, na se ya moi oyo toza na biso bapaya bandeko na nga, toza na biso baleki nzela. Na se ya moi to mata tokita, na se ya moi toza baleki nzela. La famille ezosalaka pasi. Kolala kolamuka na makambo ya matanga, batu baza kokufa chaque jour. Nga na yebisaka batu kaka keno lamuka kaka na tongo okende na bamorgue, bokende komona ebele combien ya batu oyo baza kokufa na bamorgue wana, nde bokoya comprendre ke non, vie oyo eza ya kosakana nango te. Il faut koyeba ndenge nini ya kovivre mpe na kovandaka na baninga, parce que toyebi te oyo ekoleka dans 10 minutes, toyebi te oyo ekoleka dans 20 minutes, toyebi te oyo ekoleka dans 1 heure de temps, toyebaka te. Vie ekoma na ba réalité nango somo, vie ekoma na makambo nango somo na niveau moko ya somo bandeko na ngai. Mais batu mosusu bakomprenaka na bango te, batu mosusu baomona kaka c'est ça la vie, vie ezalaka bongo, vie ekendaka bongo, vie etambolaka bongo, c'est fini. De l'autre côté omona bandeko na biso ba comédien, si s'agit ya kosabolana, bazo ya kosabolana awa somo. Bakokipeta kutu kokipete ke non ndenge eza boye ya de chez comédien o baza kokufa. Eza na ba comédien o kutu na minute oyo baza bien te, eza ba comédien kutu kingandi to uti kokunda bango bazalaka ta na tawana te. Bango si s'agit ya koya kosabolana awa bakoya na bango kosabolana. Bango si s'agit ya koya kofinga ka baninga awa sur les réseaux sociaux, bakoya na bango kofinga. Sans kotala tate ke non awa batu baza kokufa, awa batu bazo sala boye, awa batu bazo kendaka boye. La famille vanité de vanité. Na se ya moi toza ba paya, na se ya moi awa toza ba pèlerin la famille. E mata ekita Zambe akoki kobengisa yo na air nyonso na ngonga nyonso, zala préparé, zala ready, zala prêt pour na koyamba appel ya Nzambe, parce que soki oza prêté et ozala pasi pe mawana kote na yo, soki ozala prêté et kozala ya kolelisa bandeko nanga kande tomonaka batu mosusu baolela ezalaka bongo. En tout cas toye nanu ko présenter ba sincère condoléances na famille ya papa na biso kisita, toye ko présenter penza ba sincère condoléances. Toyebi ke kokufela ezalaka facilité, kokufela ezalaka toujours pasi, kokufela esalaka pasi na motema, kokufela ezalaka toujours et encore ya kolelisa. Yango toye penza ko présenter ba sincère condoléances na famille na nyonso biologique. Toye pe ko présenter ba sincère condoléances na famille artistique. Tango toolo ba famille artistique, tomoni ba comédien nyonso. Parce que tango matanga ekotaka, ezalaka ba comédien nyonso bazalaka affecté. Ezate ke non kaka comédien moko oya kufi famille na yende kozala affecté te. Ba comédien na biso nyonso bazalaka affecté. Esalaka bango kaka pasi. Yango toye penza ko présenter pe epai na bango ba sincère condoléances. To présenter ba sincère condoléances ka ndenge ezalaka. Nzambe alola apesa bino kimia. Nzambe alola apesa bino kimia surtout. Nzambe alola abatela bino. Akanga ba porte nyonso ya baliwa nyonso oyo ezoya na nzela ya ba comédien. Nzambe alola akanga penza ba porte nyonso bandeko na ngai ezosalaka pasi. Pasi ya makasi ba comédien baza kokufa. Chaque année toza kaka na matanga ba comédien. Donc soki année bandi tozalaka kaka na début année omona kaka comédien kingandi akei. Comédien kingandi akei, mais de leur côté ba comédien bango bazomona te ke non ndenge eza boye il faut totelema na ba prière, ndenge eza boye il faut tosambelaka. Bango bazomona ka wana te. Bango bazomona kaka la vie est normale, c'est tout à fait normal muto akufa. Bazo vivre kaka na ba distraction, oyo na oyo il faut ba sabolana, oyo na oyo il faut ba fingana, oyo na oyo il faut ba sala boye, baza kaka bongo.
ezosala ka pasi ya makasi bandeko na ngai, ezosala pasi ya munene babilo mosusu ifo tolobaka kande nayebisaka bino soki ya koloba ezalaka toujours malamu de notre côté toye pe tolobi, ezalaka toujours malamu de notre côté toye pe tobeteli yango lisolo, eza mwa bongo. Bacomédien bozala na bolingo, botika kofongola baporte, place baporte ezali te, bozala na bolingo penza oyo tolobaka penza bolingo ya solo. Je sais que place deux personnes ezalaka likambo ezangaka te, makambo ezangaka te, ce qui est normal. Mais eloko kaka na ekosenga na bino bacomédien boolandaka biso, boolandaka nga na ekosenga na bino kaka bolingo. Bozala na bolingo, bozala pe na patience ya koyebaka kose patientaka. Vous savez dans la vie, pona kolonga, pona ko réussir, esengaka bolingo. Bolingo kaka, soki boza na bolingo, obando monaka mabe ya moninga na yo te. Mais soki bolingo eza te, yango bomonaka kaka mwa makambo muke kaka, bokomi kokomisa yango makambo minene. Pourquoi? Parce que bolingo entre bino eza te. Mais soki bolingo ezali, bokozala na patience wana oyebi ke mutu kinganda asali boye aza ndeko na nga ata soki asali c'est tout à fait normal. Mais soki bolingo ezali te, ekozala kaka mwa likambo muke ye kutu asalaki, ye kutu alobaki, ye kutu akendaki, ye kutu azongaki, ekozala bongo. Mais soki bolingo ezali, bokozala na mwa patience wana oyebi ke eza mutu kingandi mama etola lobaki na omona ye tokosolola, mutu kingandi Bellevie asalaki na komonana na ye tokosolola. Mais soki bolingo eza te, ekozala kaka baye kobetela yo mwa lisolo kaka ya muke, mwa makambo moko eza kutu ata na tina te, yo wana osiliki, yo wana okomi kozwa ba précaution, nga kutu na mutu wana c'est fini, nga na ye tokotikala lisusu kosolola te. Pourquoi? Parce que ozolanda oyo batu balobi, ozolanda oyo batu basali, ozolanda mwa makambo ya muke, yo okomi kolata ngo. Mais tandis que soki boza na bolingo, bomona keno ndenge eza boye, makambo mosusu nakoki ko agir, makambo mosusu nakoki nanga ko agir te, eza bongo. Yango bandeko nanga na ekosenga na bino nyonso oyo bolandaka biso, surtout ba comédien, bozala na bolingo. Patience eleki makambo nyonso, patience eleki nyonso bandeko na ngai. Soki oza na patience na baninga, okoyemona keno okoyeba kosupportaka bango. Mais soki patience eza te envers baninga, moyen kosupportaka bandeko na yo eza te pe ekotikala kozala te. Ekozala kaka nyonso oyo baninga bakobanda osala, ekozala kaka asalaki, akendaki, azongaki, ye kutu, ekozala kaka bongo. Mais tandis que soki patience ezali na kati na yo, okozala na mwa bolingo wana, ata soki baye koyebisa yo keno moni mutu kingandi asalaki boye ya solo wana za ndeko na nga ata soki asali osala eloko te. Mais soki patience eza te, nyonso oyo ndeko na yo akosala, ezala ya malamu ezala ya bien, ekozala kaka ye kutu alobaki, ye kutu asalaki, ye kutu akendaki, ye kutu boye. Pourquoi? Parce que patience etikala kozala te. Pourquoi? Parce que patience eza te entre bino. La famille. En tout cas, nasengi na bino na bolingo ya Nzambe, nasengi na bino ka ndenge ezalaka, tozala na patience, bino ba comédien bozala na patience envers bino na bino. Bozala na bolingo envers bino na bino. Bolingo penza ya solo ezala, parce que bino soki boza na bolingo, bokosala ke musala na bino ekokende liboso, bokosala peke munguna akotikala kokotela bino te. Mais soki bolingo entre bino na bino ekozala te, en tout cas ekozala ka pasi pe mawa. Toloba ka bongo, babilo mosusu nga na lingana nga koloba. Yango bomona banguna bazokotela bino na facilité nyonso. Moni diable alingaka place o matata ezali. Diable alingaka place o kimia eza te. Pourquoi? Parce que ayebi ke soki kimia eza na bisika moko boye, c'est facile ba découvrir ngai. Mais soki kimia ezali bisika kuna, bako découvrir ngai na facilité nyonso. Wana ezalaka diable. Mais soki bolingo entre bino na bino ezali, boiza na patience, boyebi ko se patienter, bokomona keno diable pour que akotela bino akokoka na yete. Akokana yete ayebi ke awa na kokota te, parce que soki na mekika kokota bako découvrir nga mbala moko. Eza mwa bongo.
yango na ye kopesaka conseil na bandeko na biso nyonso ya bacomédien bino bolandaka biso zalaka patience zala patiente envers moninga na yo. Eza na makambo oyo alobaki baaudio ebimi salaka assemblage. Je sais que mosusu esalaka biso pasi, peut-être que mutu moko osalela ye confiance ya makasi, osalela ye mpenza confiance en tant que ndeko, mais oye kovanda ka boye aye kobimisila ya yo nyonso na poisa, esalaka toujours et encore pasi mingi na motema. Mais ka cela ne tienne, ndeko na yo atikalaka ndeko na yo. Biso tozalaka bafani, nga nalobaka toujours toza na biso bafani. Lelo oyo tokoki ko soutenir bino lobi kuna na changer nanga makanisi nalobi ojwaka lisusu bien te nakende pa ya mutu mosusu, mais tandis que ndeko na yo oyo bozo travailler na ye aotikalaka ndeko na yo oyo botravaillaka na ye. Eza bongo bo travailler na bolingo. Lelo oyo tokomi komona na kati ya bacomédien hypocrisie eza nango ebele ya bato bakomi na bango kosala musala tikaka na sala nasala kaka mpona kosepelisa oyo, parce que soki nasepelisi ye te jour mosusu akozala na bafilme akotikala kobengisa nga te. Bato mosusu bakomi na bango kosala mosala ya ndenge wana. En tout cas toye kosenga na bino, surtout nga nasengi na bino ka patience, patience nde esalaka ke tokendaka liboso, patience nde esalaka ke tosalaka pe makambo ya malonga. Voilà la famille tokomi na biso na mwa suka partage na biso ya lelo ka ndenge nayebisaka bino biloko ya kitoko eumelaka nango te, biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu. Suka na biso penza yango oyo tokomi na suka na biso. En tout cas soki otielaki nga j'aime te tielanga j'aime, soki osalelanga commentaire te si le moment salelanga commentaire. Tokomi na suka la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.